Bandeko mbote mbote bisika no sobozo landa ngai nga ndeko na bino Simon Pusho Lobito nzita moselu katakere engunduka kamnya munene tembe siri bajalo bakufi bafo contre pe bakufi la la lulala Simon Pusho Lobito mobala pembe tina Dubai nga wana bandeko na ye toso na bino nano makambo zo leka na mboko makambo zo leka na communauté na biso obike bandeko ali communauté na biso kendele communauté na biso e koma communauté moko ya soni so bino boyeba ngote communauté o eza ya soni net communauté na biso ezate so bolingo mona kaka communauté na biso sana buzoba mi botala kaka na ba TikTok botala kaka par rapport ya ba communauté misusu ya biso comme tout kanga na buzobereri buzobaroriro biso to sana kati wana to sana kati nde ya buzoba wana parce que lelo na so ningana loba lelo pona mutu akoma kofinga mutu na bamaka moko ba intimité abatu c'est que so landi mutu ana sandoki to amuta misala ngam na sa bien éduqué na kino kofinga ka mutu babiloko bongo ponani parce que bino bozo mona kaka ke kofinga wana so finga mais yo so mona lokolo osui moi titre mais osui titre obimi siko lokolo mal poli mal éduqué ozo la kisa ke okoleki pa ba famille na binote okoleki pa na binote yam so koleki pa la la ka ba pongi na banda kwa batu bless wo écouter le na tongo bimi ozaki noka keba nyoka mutaria mutamadaila bokoma kaka likambu obifoka ko liko finga mutu na sensi nini na sensi nini to komina eloko moko likambu muki il faut ka ko finga to ko finga pe makambo ko fomo obi makambo ko finga pe ya kilo mayangana nginga kitoko te musoza ko finga muto ndike kuta yebiye so babiba tele misala mama ondike ka yamsu mwana musala muto wango azo finga yi soko landi mutu bato ba finga ka bato bazaka landa mo bazaka toujours ka complexé muto asa bien muto akoli bien muto asa bien éduqué jamais ko finga ba midela ndingo wana et loko tika na communauté na biso wana na moni ndeko na biso ba auto finga lisusu kuna héritier watana oyo nani Hervé Gola na kotanga mutu amote parce que na kofula ye na otanga ye te na ofula ye soko landeli ka mutabongo nani na momoyo na ba ajo to komi nango il faut ota l'état d'âme na yo soko sando kitoto subaka na ajo to komi nango batu ba komi na ba to soyi bate na ibie nini covid edika bisote ya tala batu to zara na bango ba misusu ba kufa kaka boyi biso to tika kana ba disa so buzoba yaya oya kozanga no bokonzi bwa likolo poka na ba nani ba biloko ya mike ekoleka nango vanité de vanité botala kaka bato bazalaki na nyonso batika eloko nyongo tsuko yo yaki ya nyongo zo ngo tika la libela zoba na yo kaka yuma na yo communauté congolaise eloko batikile biso yitachika kotonga na koyinana na koyiba eloko etikala na biso yango wana bonobi na ngape bokomeni ngaba bia ya poso no bakate omoni bandere te bandere salini biso to soluka ne muto acha la biso kimia na mboka batu balia die bandere salini bandere sene ngolo na mone loko changer na ngote est-ce que bandere ngo ndenge ba yeso kitatonga ye kuna eloko ni apese na mama pango moko botika ko disturb biso na mama kamso bilobela pambala wana ko bandere salinini eloko changer na ngote bakuka kote msuku te katani batu misuku tu balena bango te le siko boye msangi oyekite bande esali nini kilelo ngabi kilelo ngisuku eza ngo pena kilelo na yakuna eza ngo na bénéficité kilelo il fallait batu babonga balia ba mela ndaku na ndaku basoka ta 10 saka soso 10 saka loso ba makambo bele wana to kobenga kilelo ke bandana na mona ngeloko ngana lobi selonga wako yinanga jimafu ngana lobi selonga yi na moni na ngelo kwa sika to bato kokumisela nga yo bandali suke salini
bandele salini oh mona ki ma oh sali na yebi na tembali bosono mwana na yebi na tembali bosono mwana president mtsumu okino kotambula kata oya ko sono ba yako bamboli banga moko ya koto makine lo ngana nginga ozongi muntu mbala moko ngaba na bota mana mona ngana be bloko bongo te na yebi te ya msu kilelo eko salama bongo kilelo kilelo akene bandala akene kotala bandala sikoto lo bandereni eska memele loko nyongo na bandala ngokuna bilon bobenga kinga monite ban amemele biso ni na bandala ya omoni na moment to sabote biso ba distraction te bolongo la biso na makamba ba distraction wana to sa suna ngote ya to se to kolikite ba distraction to tsaka lisusu parce que muta mayele so akoti na mila bataba zoba ya pobo récupérer ba toane ça moi passe obi ozotala batimisu baza mayele mais ozotala ndenge bazo memela biso ya elonga na baka mawanzambe sala parce que na ebe loko to tigela bana biso te bana biso ba ozali rete na mo lelo to tigela bango te bandi ko so bino bo mituna kango te lelo na yeko tuna bino bana biso lelo so to ke to tigela bango nini. Parce que biso tous ceux qui pas ba parents bon ni tsuko biso moto biso to swindi biso to ko partager pa banati to ça na mawa surtout côté éducation zéro vraiment quoi zéro côté éducation ça te parce que éducation vous avez yo maman munene boto finga batu makamba salite makamba bêtise munene ngala loika soko za mwasa tende fingira nga bana na nga yona ba keina finga ye na yoka yo lokwa pa fingi na moni ngote na mama ndenge na zana ba livre na ye ngana banoko sela alobine na bango ngaka na yoko fingi keina oya ngai mwana na ngana expliquer yo finga ka batu ba mamu nendo ozo finga ka batu ba bêtise ndinga ba bêtise bele chanter bomolo sur bomolo mais yo zo fana na hotel oya ya nini hotel de ndolo wanati kamaradi no so kufa Chantal na ko bimisa makamusu tso ne bina bimisa mboke ko bako yinanga na batebele kamaradi no Chantal bijou akufati otika la yomo baninga no so bakufa na basida na bani ngolo anzambe so batela yo polo so ko changer te Chantal atangelo ko obi hotel de ndolo osala ka wana bozaka lokwa mo ba pisha bo tonde bele kuna bino na bino nyoso bosila omoni presse na tangelo ka mibale keba na sala makamuno bele Chantal bi muto banoko ya na Médecins Sans Frontières na avait du stade wana na Inza na stade na Inza ezanga oyebi ngabia sala longolo maneto mo eyangai na boko ko peso ba titre nyonso oyebi na yo na Inza batu ba yebi Inza Médecins Sans Frontières no yepa na ngai na collègue na to akimi bale na kotanga bati na tangelo kamera no biso akufati bono ko sanena bakabamba kunati na ajo ayo vraiment mama botaka biso mama bokola biso mama azaka mote ya moni poni tsiko bino ki mama ngo boso sayela ngote ba finga ka mama te nga finga bana basite parce que na yebi na sala femme bana base bele na yebi ndenge elekaka na zebiso ka Chantal na vi ndego so kendele ba ko pipi na Dubai ngada nginga to ba ko komona mbumali boto yo au fin na ba héritier au fin na au biblo mo ko fi on dirait ba so au moni kandi ko sakine écouter wana litoi c'est que ba so preso ba so tindelo maloba na ajo yo mo so kufula kaka liputa to nini kaka au fin ga na yo eza na tina te Chantal eza na tina te seconde go sa ki succès na buso ba boye bani ba so luka succès na ndenge muso yo so luka succès ko na ba polémique bo poani au moni na moment de to so kende eza soli kama kipolo batu se ba yebani na batu oko risque ba vie na yo pamba eza na tina te ngandike na sana disque no mobima na ba photo na ba nini nyonso ba pesa kingai
oya lingi kaka soka linga so faute nini film to mutakala Chantal pianga 100 € na kopesa premier épisode nazana ngo na so Sabino kikale sala kike ba kosoka ba photo na kilelo pe nazana nguna na kikala na kilelo ukufinga ka batu bopona ni yo siko so finga yo zandenge ni mais yo so ba lobilo ba défaut no muso motekeza na mabe makamso so ngo finga Chantal à ton âge vraiment oza mutalelo to mutaba semi seti mutalelo te hein et l'homme muso avon finga yo moko vraiment osomona ke loko so na fingi est-ce que kozana bénéfice yo so tala lelo ka avantage nde baza ko tindo na bato na o fingaka ezana ngona tina te Chantal baso tsone berere bango baso la bilamba ya première qualité yo baso peso ba 12e quart ya qualité wana o etike o monte baso sale loko te ba peso o bango balataka bango baso o ya so pesa yo kuna po finga ka bato aso peso ya 12e qualité po na so peso ya première qualité te o monte ka so tsone berere o ya tiki wana dans ça ya tiki ndo tsaki wana pone ni o ya ye wana aso pesa yo tendenge ni tina na koti pana tina modelo musu yo po ina nikia parce que nikia loko ine tina loko ine la ka niki pona nikia pimela ko saki nyo sona to ko lobate saki saki ya yete saki ya ba na ndenge yo sa yo ko mema saka bana wana yakika kuluka ba polemi niki nani tina niki pa sali mingi pana yo bana na yo basa après oui mais si je n'ai pas oublié moi na no abosona ke basaka ba prépare ba ach mokoti likola saki semeka pesi yo te alobino saki ya moi yo kando kangama na ngotili mais yo beso kindi ngona soma basaka ba grife osaka pena bambongo niyo so ba polémique ezokota kaka osoka eloko omona bomoyo eloko moko te ya tina te elingo tsa ba désordre tina te comme na tina comme appelle tina te ki lelo to olongola ki tina ngo ezana tina te tozana mboka biso tera ndenge mboka ndenge zokendele to komo kola kula bana biso to kotika bango na ndenge ni na mboka ngo heba ndeko na ngai yo msusu na solo babu to longa ba distraction ko swana ka no ko fing ezana tina te bombolo ezana te parce que yo so ba finga yo eze bele ba ko finga yo yo mama mukulu baba tina ko na mubana mwana mukebo finga mutu boloba ne boye umutelisa na tina te azo sunga yo te soka linga ko ifala so milota ba partement na tishaksa po finga kitoko Isa mama surumu kwa siko so finga bandiko ba finga kanoko bana te ba finga bandiko mibali te mwana mwaso asa bien edika finga mwana mubali te mwana mwasa koko yina yo lelo ko ye mwana mwasa koko lekana me mubala ko lekote ya mwana bandiko na pesa kabino toli trop ata mwana mubala ngwaza ndenge ni ataki zenga sani asaka ka mubali faites attention boko mwana valeur ni mukolo mususu ata mukolo matanga bongisi bakiti batu basanga ya bovandi na grâce yayi ko négligera ka mutu te osanzambe te okufinga ka mutu makamaka ondike tengo ya badoko bimana mama na boko yo banoko kengela na maduswa ya chambre ozo confirmer pe likambo ndike ya solo mama obili ka mususu yo moko solo baka ke ozo bakeza ya solo te ezo lakisa bande ko boy monaki likambo mama nikende na lobaka yango kana yango peso ezuzunga ngabi manike makambo azoloba nyonso ngana za konfekite sa lokola ngo azosaba ba nini na ye ba voice na ba nini o ba voice boybo ngabi ya oeza ngo kaka loka tricage moko leto suki wapi manike abimisi gabi makambo nyonso bakolo eza ngo lukuta fondeki po abo nani kisinzo ngana lobaki yango ngabi ngana za konfekite na makamba manike ni société yo ngabi ya ngaso kikana telemeli likambwana na observer omoni mwana mwaso ndinga so finga batu azana parapluie azana ina parapluie mutazo tinda ye afinga kamena ajo ayo okofinga ka vraiment batu bakumana bango mama akubakumana bango ko sana makambe bele yo sana na masolo akala wana ba masolo ba deuxième république yamsu fingela ngambana ngana ko peso bongo oh masolo to komina ba to so koma sukina ba 15e république yo saka na masolo akala époque coloniale nzambe o wuti bamboko o katsa bamboko bele bangola ono wuti seke oleka seko tika mabe kote ne sotiki kitoko te kufinga ka batu boendenge nini
nzambe Congo mboka na botama mboko nzambe tindanga na sala ko boni sina botama kuna na koli kuna so ezate bandiko soki na vandi bandiko na bolimisanga naka na souci ya makambo ebele msusu na oloba na binobu moi miso etambolanga parce que tokokoma na niveau ni tala kaka biso na YouTube na biso comme tezaka na ba problème to TikTok surtout TikTok il faut tala biloko musu bandiko na biso basalaka usutala mais tout ça na ba communauté be kaka pona ni biso comme tezaka makambo mabe Claudine Yali la femme de Valère na Grenoble omoni bandiko na bina basi éducation ezate éducation ta muke ezate depuis ki pomba mona pare solo tala bandiko na mibali batata mwasino na ba yaya no na ba mama na bino tala mama mukolo bo kufinga ka bato teke ne bumba yo mtokola kitoko yo ka baninga ndi baso finga bato kuna Pascaline Ponde na kolo bakutu mingi te yo kutu kota na kolo ba éducation et pas vie pondo ko mekate bokoli bongo te na ba cheni Ponde na ba grâce à Ponde liki songo mboma na yebi ko yopo koli kitoko liki songo mboma na yebo koli kitoko d'éducation ya bien fuma et pas ya beya oh côté éducation ya na za na ngofu matiki atsabi no mali éducation kitu ya zo éducation kitiseli baleki ya beya non suka na mwana ya beya basola oh ya moka sola ka bien ya na baliki songo ya na biso wana si 10 ana 11 na sens wana to suki wapi toke wapi ya modelo ndio to sokendele malongeza susute communauté congolaise nzambi kaka sunga biso to bandina ba mama biso boso bonoza mama muninga ukino kofinga il faut sala c'est que mwana afinga kabatuka sokole ni mutu afinga akoli pa ba parente akoli ndambo alala na cimetière alala boyi alala kimbantseka alala na mbuku ala mama abima libanda kala azo éducation te une femme qui se respecte akofinga mutu ba mwana te bandeko ezama wana communauté congolaise ngama kambu ya banino bolobi nga ya ki o banda na somo ngelo kwa sika ki bandala ngote ba pesa batu nyoso bandana ni sala kondenge aye wana apesa batu bilo kolia ni sala parce que kolia aussi ni sala ka akei ko nelongo ningo esali ote baba akena yibo elongo nina oto moni na bandana ngo butika na ko diseption tout ça na makambo ibele akesko na bandana sakini Mama sola kala na bandeko butu malambo sala bien